mbunzu na biso na bongo na kati kuna ba mbunzu na kati ya bongo banere eza na kati kuna esangana ekanisaka voilà na kati kuna esango baboye banere kuna ezalaka ba substance mibale moko ezalaka substance grise mosusu ezalaka substance blanche bango mibale bazalaka na barole na bango substance grise ye azalaka mpona korégule na kati substance blanche nde azalaka mpona koexécute na libanda tokoyalaka nyonso wana baninga naza na posa ya lisuni na bino na makambo oyo mpona bana na biso bayebaka deja makambo ya malamu mpe naza kobakisa na basecteur nyonso tokota toluka mpe tokabola mbunzu nde aza wana na bongo azali na mémoire azali na jugement azali na écriture azali na exécution mpona kotanga azali na comportement exécution oyo ezali lokola mouvement moko na bango na ndenge ya liboso bazali na posa ya miso basala yango miso azalaka mwa bawana se ya mbunzu ya bongo. Alors tozali kokoba malembe wana ezalaki mpona mbunzu ntango ozali kokoma ntango ozali kokanisa ntango ozali kotambola ntango oyoki makambo po ete ozwa eyano ya malamu jugement ntango omoni eloko po te esika ya liboso elekaka kokanga eloko mémoire esika ya liboso ezalaka miso avant liboso ete okanga eloko ifo omona yango alekaka wana mbunzu biso ntango azoloba mbunzu ezobima ngo koseka ezalaka mbunzu mbunzu tokomona ngo ndenge na libanda neti ngasepela na mbunzu ya Naomi Naomi luwa okiyambo mbunzu yango ozala mayele na mbunzu wana donc misu wana tolongi na frontale nakokende na nsima na likosi nayebi te soki bozala vraiment na besoin na koma yango nayebi te vision soki eza ndenge nini frontale hospital parité ala kota ye déjà oyo azalaki temporal wana na bongo ya likolo na likosi na hospital misu azalaka na baconnexion po ete misu emona source nango eutaka na nsima nayebi te soki nakoki kochango wana babomona te source nango eutaka na nsima nakoki koca yango mpe wasalaka moko ya système de kiasma makambo oyo tomonaka libanda na miso emonanaka na ya kobaluka me bao bamonano nde nini plan sagittal
Maître Sting, le plan Sagittaire. So, hospital d'Ikosi, azali na makambo ebele pe asalaka. Mais ya motuya ezali interprétation. Makambo oyo tomonaka na miso eyaka kozala process na nsima. Nga na kosangisa yango na bongo ya moke. Parce que bongo ya moke azaka awa bongo ya moke. Voilà. Bongo ya moke aza awa kani na chete na grey. Il y a na grey man assistance grace. Bongo ya moke makanisi eli ngai kaka hospital oyo azali kointerprete badone oyo tomoni na miso. Nakopesa exemple eyekaka te sisiko. Moto abambi nga eloko namoni yango ndenge eza koya, soki nakoningana na mopanzi ezali mpe bongo miso emoni eloko ezali koya etindi bokanisa lisusu na bongo ya moke tolobaki ezali mpona bamouvement, mpona koningana, mpona équilibre, mpona coordination. Voilà, hospital tokosuka na ye wana ye azali mpona interprétation. Interprétation ezali komekola suni makoloba lolenge wana achaka interprétation présente ono komekola anelakisi nini interprétation komekola mai tomoni ezalaki mwa centre processeur oyo nyonso omoni check nango eleki na liboso meke na suka kuna po tomekola ye mpo namoni ezali mbwa to ezali nyao, oyo namoni esi namona yango to namona yango na te, oyo namoni nayebi yango to nayebi yango te, oyo namoni esi namona yango ondire na nsima na likosi. Me biso likosi ti buleka likosi, buleka sere wana to peti wana to jo wana kaka likosi.